Oui, déjà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nakatia chaîne Nabino Bayoka News Télévision. Bayoka News Télévision, chaîne à proximité, Oazala, vraiment la peuple. Oazala, voilà sur les réalités à Kinshasa, na particulier en général, il y a RDC. Na compte quand banquette d'habitude à découverte, au quoi qui les lobo, on a bien Zassi Manangai, Tobomi, tout, je pense déjà que non, et ça est balé, tout est fleuve. Donc je pense que Binomo déjà beaucoup comprendre que non. Ah ouais, tout ça la carte à Kabamba, particulièrement la carte à commune à Kinshasa, et si quand tu as par rapport à Balabala Oebebi. Tu as dit que tu as été tombé au sol, là bandeko au babiton au baza awa, na niveau ya commune à Kinshasa, pour te ba ko expliquer biso, et si quand ni ne uteli e balé oyo, et là on dit ne sali ke balé oyo comme na niveau oyo. Donc je pense que Binomo Bozo yo kabango pe Bozo la na bango na suggestion na bango pour te ba ko faire éclaircir biso en ce qui concerne balabala oza principal oyo memara ville oyo memara zandu oyo memara na cité et ya balabala oyo ya kabamba oyo. Donc je pense que les autres comme il a un niveau élaboré baninga bandeko balobi bien que non ça fait déjà 3 ans que balabala oyo baby. Et pourquoi baby Bozo la Bozo yo ka na ba interview na bango ba problème o sali que non balabala oyo comme na niveau oyo biso to sala ka musa ya oza sur terrain pour te to ko informer bino mo pe bozo yo ka bango pe bozo e ba ndenge ni ne comme liboé ndenge ni balabala comme na niveau ya obeba na niveau oyo. Donc je pense que rester branché à ta chaîne na biso Bayoka News Télévision on appelle ça bino toujours d'informations sur les réalités de Kinshasa pour te beaucoup vous comprendre d'où vient et si ka ya obebisa balabala oyo. Déjà na kati ya compte ka chaîne na biso Nakar trop Sabiso, je souhaite bon anniversaire. Je reviens à l'anniversaire, somptueux anniversaire à toi, celle qu'on appelle Dorcas Bello, la PDG de la maison de décoration Dorcy Décor. Je te salue et je te souhaite bon anniversaire à toi. Je ne t'oublie pas, tout seigneur, tout honneur, maman Odette Mbouiti. Chris derrière les images, l'héros dans l'ombre. Lui, on l'appelle l'ingénieur Chris derrière les images. Big up à toi, mon frère. Je te salue déjà, toi, on t'appelle Max Bungoudi. Na Olivier Bungoudi na Katia Paris, on a Christian Konde na Canada et Virginie Baterazi Boukas en États-Unis, Zambota, je te salue. Boza vraiment bien dans Roland Arabiso. Je ne t'oublie pas Zazie Bossefe. Zazie Bossefe, salutations à toi, je ne t'oublie pas. Bouche Bouchiri, salutations à toi, Ruth Mbala. La Bossa noté. La famille Matoudidi, Nicolette Matoudidi, salutations à toi, Poupée Barbie. Vous avez vraiment ébélé dans Roland Nabiso. Numéro Nabiso à contact, ils auront toujours plus 243 97 0018 151, plus 243 97 0018 151. Davina Cœur, elle, on l'appelle l'avocat par excellence. Davina Woto, salutations à toi, l'avocat par excellence. Salutations à toi. Déjà, bon, la Bozo Rolanda. Maram, oizo de Kanakata Kabamba, a aussi Katokouel, la commune à Kinshasa. Oh, Tozana par rapport à Banquette, Nabiso. Donc, restez branchés pour tomber, t'as vraiment ma solo Nabino. En collaboration avec que j'appelle l'ingénieur Chris derrière les images. Tomé Kakoye, Bakomé Kakoso, Lana Bandeko. Pour te toco Kakoye, Baba souci, n'a pas problème, n'a pas gros. Merci, restez branchés. Déjà, Toko Baga, Toko chef interview, Tozo Antoine Ndeko, ah, il y a des habitants. Il y a un quartier à la place Suzanne à Kabambar, les lots, on a compte à descendre. Ndeko Torozo, bonjour, de Rose à ta combo déjà. Bonjour, combo dans frère Joseph. Naza parmi Batou, Bazala, dans le quartier Oyo, Kabambar de l'école. Mais il n'y a pas super au cas, moi. Il y a comme on a en Zélande, comme à Boé. Bizarre, et c'est le roi piscine. Mais ça, parmi la route principale, il y a ville à Kinshasa. Tu as tu vois même sauter les mi-awa. Au monde à Kebakar, ils ont dévié comme ils collèguent à côté de piéton. Au monde à Kebakar, et Tiki Kiminzela pour la Nini. Bakonzi balinyo te la biso nzelo te. Depuis toloba na ba TV pe to continuer koloba to lemba pe te po to na nzela musute à part oyo. Donc bakonzi ba merote la biso vraiment likambo nzelo ya Kabamba de l'école. Poto na ndenge ya dégâts donc moyen kutu ezate. Tabakar place eleka. Donc moyen pende ezate bakonzi ba merote la biso nzela oyo. Siko mambo nzela oyo. Et comme il bouille à niveau parce que tu es bien que pratiquement c'est là où ils ont qui macadamisé. Si macadam est boucané, tu d'abord combien de temps? Bon, et où me lit déjà, oh, bah, 2 ans, depuis macadam et boucana, tout ça là, des missions, tout benga, bango, bandenge, tout bayabaté, la biso li kamoyo, bakare, koufa, ah, tout le monde là, bakare, tout dinda. Au monde,
ça déjà bizarre, donc ils ont ma propreté, en tout cas vraiment on sait bakonzi bater la biso dans situation nzela oyo po c'est pratiquement impossible et peu impraticable pour moyen exaté vraiment ba piéton ba les kesika mona ba car donc embouteillage tracasserie pe c'est pas donc non cesara tracasserie ko ya banani tracasserie ya ba wewa ba transport ba kanga ba wewa vu que nzela koto exaté ba wewa pe ba leka ba transport va profiter de ça, ma tracasserie na bango. Non, ça ne va pas vraiment continuer à là. Ok, merci vraiment. Eza bien te batu ba kotambola te. Nzela onyo seza pona batu misala batu ba okeni. Ba mitukala bango ele kaka, bango ba osabongisa ngo te poane. Moto ko mono longo ati kaka wileri a 2000, 2500. Siko bango batu mituka bazo matisa pola nini? Nzela eza bien te ba mitukala bango zo beba ba nini ebe ba yango bazo matisa bongo. Pas la biso nzela. Bino welo ko bomoni ka hôpital ofele, basi ba robota bana batonda la mokili. Na classe ofele bongo te ba bongo la biso nzela tala nini principal nzela ja eloko ko beba te. Mayamo. Eza nzela ko beba te. Kuna boka sakuti koloba te beba nzela eza awa batu bazo kweya. Mbule beti ka semi misato pamba boso ebete bele. Toko suka api papa. Bolo bela biso likaba. Siko maman itali balabala aussi combien de temps pour bana balabala be. Biso to kasi akutu soki elanga ne bandi boye. Nde elanga ne bandi boye ba ko bongse lokote. Elanga ti bandi tina ne sili basali ate lokote ata ko boka nini te. Biso kasi se ba bongse. O eta ba 6 mois yango to ba 7 mois yango bande beba. To ba député na bino pe ba yaka te. Lokote, babango lokote ata mutu ale kaka. Ata buku mesa pa yaka te. Lokote, mutu te, to mona mutu te papa. Oko senga sko na gouverneur a esika Daniel Bumbanini par rapport à Mambetali balabala. Kaka papa, abongisela biso nzela ye akoli kaka awa pembenia. Awa kana kibata papa. Place ya kolela botami. Eza nzela ye fa bongisa. Po eza imagine eza awa. Fo ya bongisa yango papa bongisela biso nzela. Po biso to sepela na epe balasima to voter lisusu. Merci maman, merci vraiment. Oui, to continuer ka to ko baka na compte ka ya ba enquête sa biso ba descendre sur ba réalité na kata chaîne na bino ba yoka news télévision ou to senga bino to show. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Pe bo tia ba suggestion na bino lelo na compte ba enquête sa biso. Na compte ba découverte to za vraiment na kabombar awa et sika to beta vraiment liso na mambo etali balabala o eza ya kobukana. To za ndeko déjà to ko yamba, je pense qu'on s'est présenté. Bonjour chef. Bonjour. Déjà Gims. Gims. Comment le moins likolo par rapport à balabala o bino bozali bino ba biton bozali. Lelo est comme na état décomposé ko lo banine par rapport na. Tu vas chauffeur à moteur à bamba. Nzela ezate. Kabamba ebeba, kasai ebeba. Kasabu epola, bokasa ebeba. O moteur mati, mutuke mati biso tenzela. Tamule beta mayetonda transfert za rasko pasi moto beba c'est que o wileri 3000 bokasa wileri 3000 bo marché 4000 poto a choité nzele za rasute toloba tolema bosala tolobaka bosala belo moto bosala tolobaka tolobati sukai siko d'après yo lelo balabala ezaki na makadamba d'une part pesa pe bino pe bandeko na biso ba motocycliste ba bino nde ba to bo créer ba makamwana. Ce qui c'est comment ça niveau tabi to pour la moto a des pneus leke comment boneni to vota bino elo opete nzela epola tisuga ko na ba Orlando na ba konzo ba Orlando ko sengani on a biso elo eboso bo sana nzela le yango ne pona bata nzela na wa bien te to tango la bien skondeni. OK, c'est bon, merci. Bouger.
y aura placement des heures. De Guariba. Decano.
batiki nzela edevie Bapomona chez Léon. On va continuer. Ouais, c'est bon. Oui, tu continues à Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Maître, tu reçois déjà ta nefus que comme Maître Félix. Maître Félix, le tu es au Katia Bino Batbouta, au Katia Kabamba.
na kati ya commune à Kinshasa par rapport à mambo etali balabala oyo ezotungisa mikolo nyonso bobetaka toujours c'était nango bapia solution te mpona yo koloba nini na baye oyo baolanda biso libanda ya mboka. Bon, c'est là où donc d'abord c'est regrettable pour ezali route principale où écoute ça batu na boka sazando donc beaucoup banda kabamba tina boka sazando nyonso tu banzela to za obeba vie na habité so ito suka neni edi non ouais ali na ngoza déjà mabe quoi ali na ngoza mabe ta même ba mai ndenge fan même mula makasi betina nte mula makasi betina nte mais ta déjà ba mai déjà ni komi so ti ba mula makasi banda donc éviter so to suka ndenge ni donc moni to hotel la tata mokonzi en tout cas asunga biso côté wana biso lia kala nzela sans nzela marathon donc marathon vraiment sans nzela donc faut pas ranger les biso nzela oh siko par rapport à bala oyo bébé aussi combien de temps banebe bon le bébé na rôle va préparer 3 ans 3 ans ouais 3 ans ah pe bourgmestre ya raté ba député pe ba ya raté bon ba député depuis ka to fota bango ra ba kinna na bango bon ça pe ba kuta nzela ba tika pe bon ba kuta ngo bongo ba tika ngo pe ka bongo donc les appels ka bongo donc ba vont na biso kinna na ngo ya pamba quoi et ko senga na ba konti o gouverneur na biso Daniel Bumba o aye na bo konti kala mingi tant que patron de la ville à Kinshasa nini par rapport à mambo etali balabala o bon Daniel Bumba azali mwana ya mabele ba famille na ezali awa donc aza mutu misu na biso to chepa na e plateau wana plateau eza veni na e kala plateau wana ya l'époque ya Mobutu ya lakati na zigida kuna ekota batu tina zanu kabamba o eza ba route principale ba bokasa wana nyoso donc misu na biso eza repa na e to tela ga e po aza mwana mabele ba famille eza roto donc tika biso te wana vraiment to za sûr que face la biso donc histoire ezaka epa na ya pas yemu to za te. Ok, merci vraiment, merci. Donc comme pratiquement la souka ya tranche abiso ils la compte ka télé réalité nabiso sur terrain na compte chaîne nabiso Bayoka News télévision au dossier rabino toujours bon s'abonner bon liker bon partager pe bon cheba commentaire nabino afin que bon faire biso courage et on continue comme ça la musala pour nako satisfaire bino bon comprendre la réalité toi sur terrain donc engoulement ya batunde ça la que non batoizo les kabiso on n'a pas le choix on est sur terrain juste là pour informer bino un bon message on est au message pour informer bino je pense que yo appelle ça confiance, on appelle le patron de la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, on appelle ça confiance. Oh ayo Karabiso, je pense que Babiloko Robert à moi c'était on a bandeko bazana Kabamba na quartier commune ya Kinshasa oh ezali quartier confiance toujours. Lui j'ai toujours appelé le patron de la ville de Kinshasa, Ameka Kobet à moi c'était sur Bamakambo. Je t'oublie pas aussi. C'est un peu ça, donc comme vraiment pratiquement la souka à tranche chabiso, oh ils arrivent sur le terrain, quand on a bon salonné, tout ça toujours sur le terrain. Donc ça rabino toujours d'informations. Il y a la réalité sur le terrain, en particulier dans la quartier Kinshasa et en général dans la quartier RDC, pourquoi pas. Donc, tout comme déjà la souka, je profite rapidement de saluer déjà, toi on t'appelle déjà Christian Kone à niveau à Canada. Lui on appelle le patron de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Salutations à toi déjà, Nabo, Nabanzi, au monde déjà, aucun souci. Il y a un peuple, il y a quartier, il y a commune, il y a Kinshasa, n'a pas précisément la quartier à Kabamba. On appelle Sibilonio Somboto Bolanabiso. Eddie Mingi, je ne t'oublie pas, merci vraiment. Tous ceux qui ont formé Komagi, vraiment merci. Eddie Mingi, na kati ya Miki, Liwana na kati ya Germanie, merci. Max Bungoudi na kati ya France, la Bossaniote. Pourquoi pas Olivier Bungoudi, Bozaki bien dans la Nabiso, le tigre de la police, toi j'appelle l'inspecteur Ambroise Toutonal de salutations à toi, je ne t'oublie pas. Bozaki vraiment bien dans la Nabiso, dans Caspelo, je viens à l'anniversaire à toi, ça se fait en Champagne, merci, salutations à toi. Elle, on l'appelle la magistrate de sa fonction. Elle, on l'appelle Davina Haute, Daviker. Salutations à toi, Bozaki, vraiment bien dans la Nabiso. Vous s'abonner, vous liker, vous partager, puis vous faire un commentaire, afin que tout ça là toujours nous ça pour nous satisfaire.
numéro Nabino topesa Rabino toujours pour les problèmes Nabino, pourquoi pas marketing activité Nabino, plus 243 97 00 18 151, plus 243 97 18 00 151. Numéro Nabiso et moi, on a beau contacter Biso. À chaque instant, tu seras toujours présent, tu seras toujours présent. La compte Kaya Bayoka News, télévision, AP Sarabino, toujours d'informations. Tu comme il a souk à rester branché toujours dans la chaîne Nabiso. Ciao, ciao, Chilopman et Dr Cisco. Bye.